Tenabino, Bandeko Balandia Vision Plus TV, très heureuse de retrouver Bino sur Mukola Lelo, car on est au message de la Bino d'actualité, Bassangwamboka, Bassangwambalamboka. Alors, l'actualité oblige, tu as toujours Nakata Masolo, il y a des musiciens à Bisso, Kandé Zalara, tu as posé la précision parce que la Vision Plus TV, c'est la presse intelligente. Alors nous sommes là pour nous éclaircir l'opinion publique, pour nous voir la bino actualité, la bino révélation, il y a solo vraiment de la part, il y a invité Nabiso. Alors déjà Lelo tu es kokuta na bongo na Dadimola, aza bongo porte-parole il y a la team Wata. C'est avec lui autouromé un peu ko décortiquer marambango des otambola. Nakata musique congolaise et surtout Nakatia la team Wata. Alors déjà je me retrouve mon invité à qui je dis bonjour. Bonjour Landresse. Bonne santé. Ouais, Dieu fait grâce, santé, ça va. Voilà, déjà mes condoléances, c'est vrai que vous avez perdu membre à bureau. Ou Banda Penza Masolango dans la team Wata Charlie Mobutu. Alors préparatif et oui, merci d'abord. Préparatif tout solo là qui n'a famille, donc là toujours c'est la dernière corps Lilo, mais les corps sort la semaine prochaine pour Ketokunda la semaine prochaine. Donc place où tu comme maintenir qui stade Vélodrome na camp Babylone. Mais je crois que la camp Babylone est plus sécurisant que la frère Nabiso Charlie Kuna. Voilà, merci beaucoup. Alors, Tokoti vraiment la Katia Masolo Nabiso. C'est vrai que la production est belle à la team Wata. Ils ont des ndamuki. Pourquoi? La team Ezo Denda. Oui, la production des bandamboka quoi. Tous au monde que ils ont évolué pour se produire. Par exemple, la dernière production de fallait ça en Afrique du Sud. Caraboé et puis voilà, il n'y a plus de production. Alors on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Ma solo Nakata bureau, ils vendent bien ou bien c'est avec les producteurs et qu'est-ce qui se passe? Bisso, bureau na Bisso, tout ça nous très bien structuré. Il y a une très belle structure Nakata bureau na Bisso. Et puis sur Tali, bateau bazawana, baza bato bamayele na bato bamayele. Et des deux. Nous avons condamné plus les compatriotes dans Bisso. Nous avons condamné culture dans Bisso. Dans quel sens? Dans le sens que Bazo Sangisa, la culture na business, na politique. Business c'est ça makambo mususu. Politique c'est ça makambo mususu. Voilà, tout ça sera business, culture, na politique. Artistes et musiciens, au basalaka business, ba concert wana ningo monaka. Ils ont business. Na kati business wana bazana batu au bango bafuta. Tu vois? Ce qui tozo boma business na biso, bazo boma business na biso za mabe. Lelo, au lobby ba concert na biso tuezo loupé. Quelque part au Akije bureau na biso. Mais ngana uluba depuis ba boya Wata beta na Olympia, nana za bénéficiaire. Moi je peux dire Wata parce que Wata lelo kombo na yebana ki mataki sou makasi depuis Olympia. Toke États-Unis te. Obi tokenda tozonga pourquoi? Toujours problème na SN. Donc ba toi SN bazwa ki mail. Ya ko embarquer bisoté. Pourquoi? Parce que les Congolais na biso awa, komela ki SN batubino bozo me manapoto, bazana visa ya tourisme mais bake kobeta ba concert. Et Afrique du Sud awa, nga kutunota la ba combattanti. Parce qu'il y a d'autres personnes bayaka na bango kaka na loyenge. Parce que Raphaël aya kinga penaya, parce que Giga aya kinga penaya. Mais bazo yate pour un beat concret. Mais ce qui est étrange, Afrique du Sud, c'est tout le monde qui joue. Mais pourquoi que c'est mon Wata? Des concerts, ils allaient annuler. Non, concerts, ils allaient annuler. Concerts, ils allaient annuler. Bisson Afrique du Sud, donc ce n'est même pas un problème, il y a des combattants. En Afrique du Sud, c'est juste un problème du producteur. Les producteurs, à Kokisaki Makambu, Oyo, artistes à Sengakite.
Parce que, biso tout le monde a pu moins belé tu voyages, après beaucoup voyager, puis beaucoup producteur pas kimi. Mais bon, c'est ça qui est confiance. Or, on a business, il faut prévenir que guérir. Na business vraiment donc il faut nous oser la cacher na bino yé au moni ba billet aller retour ndé bozui avion bokei. Na hôtel kuna ceux qui ba foutité boza déjà na mbongo na bino vous pouvez payer. Mais biso tozeli ba billet jusqu'à la dernière heure billet yété. Tozeli caché artiste jusqu'à la dernière heure caché yété. Balobi na biso non bosomba ba billet na bino boya tambo comme sur place. Tozongi simbongo héritier boyaki toi on a visa à 6 mois que je dis toi on a visa à 3 mois donc ce qui est le producteur mususu soit monani a misé mbongo na ye to ok na mais bozo moté bosa kana moto parce que il y aura ba producteur mususu pas ko ya ena masolo malonga et ya bangi parce que azomona on s'est retrouvé avec la team qu'on s'est retrouvé dans sens mais parce que vous êtes trop exigeant peut-être na auto le bar vous êtes trop exigeant un artiste doit être exigeant tu sais tu dois d'abord te connaître moi je me connais monsieur Dadimoula de ce ami yebi te dans la commune moto bako sakana nanga tout ça la carte de yo moko ce qui omi yebi te qui tu es. Donc, on peut changer le site à 8000. Mais ce qui est mis, au petit patron na yo, exigence na yo, à comprendre que no yo na ko sakana. Tout ça na ba frère. Natala ba frère na biso musune ba Raphaël. Tout na eda dimula wa ebisao. Yo pe tout na nga Raphaël na wa ebisao. Tu sais pourquoi balinga kai? Il te respecte à s'imposer. Artiste il faut miéba ayeba valeur au yazanango ce sont des valeurs intersectes au biso zala nango tango miyebi oyebi ke soki na kekuna na opesa mutu wana mbongo donc mutu wana osaka na ote ba voyage nyonso biso to kindaka peut-être producteur apesa ki 15 000 pour un concert moko mais tango bo beta concert omoni producteur azo seka ayepe hôtel la kabeli bino bambongo touta kisangani ya tuna bana kisangani touta matadi kutu tuna bana matadi ba webisao Angola kutu n'en parlons pas Brazzaville kinde luka Yannick Mboko tuna ya webisao tuna ba producteur ba betara biso na kin donc biso to beta ba concert mususu vendredi samedi dimanche bazo lukabino bobeta kaka po bayebi ki baolia premièrement na ba producteur wana yoka secret bango ba comment osala na concert na bango moko batiaka ba whisky bango moko batiaka ba champagne batiaka ba liqueur batiaka ba vin bazo tekango supposons qu'il y a payé 15 000 la concert vous avez 3 concerts à payer 45 000 mais acheter champagne à $250 mais azana 100 champagne on voit combien. Ok, voilà, Dimola, on va avancer. Alors, c'est vrai que les lots clan Wenge Kabouani en 2 parties. Et ce qu'on a constaté, tu as constaté que JB est héritier Watanabe à Kenangamba JB. Pourquoi? Alors qu'il fallait avant peut-être un clan, quand il y a Weranson pour soutenir son père. On a évité na yo ki ngopana yo ki clan Wenge Kabouani. Ngana ebi clan Wenge Kabouana kala. Mais musicien bakabwani et kabwana ba musicien be bakabwani donc o ba ke côté wera ba o ba ke côté JB alors le comme to sur la masola team ya ngwana na kena na ndinga team team ake pas JB Mpiana alors qu'il devait être du côté de son père Weranson pas soutenir yé pourquoi moi et le roi là ce qu'on a lobelo moko JB Mpiana Weranson Didier Masela Adolphe Dominguez na bosani sunani Alain Makaba. Bolimbisanga na bengi bango na bakombo ba président. Aza mutu moko. Yaciel. Ingénieur Célébou. Ah viens na ngaso na bosana ki donc bakombo na biso ekokana quoi. Alinga nga pe trop donc na pesi mbote Yaciel. Baza mutu moko. Muta kosa binote. So ke pa Yaciel. Ingénieur Blaise Boula. So bo sula na yi. Oyo kaka comme si vous sous la JB Mpiana. Ce qui est pas mukulu, donc on a la même idéologie. Et puis il bango que
ezana ba amitié mususu ezana ba famille mususu ekokufa te ata ba zizani ekoti ya ndenge na kati. Vous comprenez? Donc Jibem Piana et Ranson bako kabwana kati bolongo lango na mitu na bino que un jour Jibem Piana na Ranson bako kabwana. Le cas aussi d'héritier Watanabe de Ranson. Muto ko sabinote. Moni héritier Watanabe moni Ranson. Yo vandaka na héritier loba mabe avientoni. Mais c'est pas Otoyoka. Pourquoi Otoyoka? Yazo Yoka. Pourquoi ne pas démentir cela? Il y a d'autres choses, tu vois. Tu peux passer à la télé, parler de la réalité. Il y a d'autres choses, on est sourire jaune. Tu vois? Alors, qui s'excuse, s'acquise. Qui s'explique aussi, s'acquise. Donc nous, on préfère se taire. Non, se taire, on n'a pas na bino. Bon, qui peut qu'on soit par naé, non, arrêtez, ça c'est mon père. Mais bon, l'obango jamais. Pourquoi? Nani, non, c'est toi qui le dis aujourd'hui. Non, c'est parce que la salle émission na yonde lelo. OK. Donc na lobakango na émission héritier Watanabe. Je sala na émission ko poser peu même question oyo. Quand il passe à la télé à lobakango, mon père c'est Weranson. D'après yonane à côté la Wera. C'est pas héritier en tout cas. Nani kasi. Pardon limbisanga na ko poser aux questions té. Comme on le dit clan ou panzani tangilanga komba mutu azo. To côté héritier na météo a Fally Poupa. Est-ce que yo tozo moni na ba photo azo kanga ba photo na Weranson mais on n'a jamais vu héritier ko kanga photo na Weranson. Yo kasi ko réponse tanga. OK. Tu penses que Fally Poupa lingaka Weranson ko héritier? Non le ba o na mona. Bango ba le ba pe o ba mona. Yango ngapi na tuni. OK. Parfois l'apparence est trompeuse. Vous comprenez? Tout l'andara o to mona te. Tout le monde a bilongi timité matoy banate vous na pire yo bozo seka boli ensemble tango pesi mu Congo à Tongio et comme là ote bon toi batu merci beaucoup. Okay. Donc mutu moko te ko leka héritier Watanabe na bolingo ya les rois de la forêt na ba chanteur ya les rois de la forêt moko te ya Wumela na les rois de la forêt ningi héritier Wumeli na les rois de la forêt 16 ans na wingi musique maison mère. Na kati ya vie na biso, il y a le pur et yaka. Il y a aussi des meilleures choses et yaka. Donc, ma meilleure chose égale à la 100. Pur égale à la 50. Na fondre ma meilleure chose pour na pur wana. Na osa l'effort ya ko fondre ma pur wana ma meilleure chose. Aujourd'hui, héritier peut passer à la télé dire les rois de la forêt ça elanga nini. Non, à ignorer. Mais yo yebite que non ceux qui to yebi héritier c'est le roi de la forêt. Na zongi lokaka comprendre pe oyo mona. Comprendre oyo mona, loba pe oyo mona. Alors héritier Watanabe parce qu'on to côté Simon di Sola Fally na kati. Héritier Watanabe tangaye a commencé là. Voilà. Na côté Simon di solo ya Fally Poupa. Alors, héritier tangaye bandi carrière solo a coûté Fally Poupa déjà na carrière. Déjà na moi oui. Tant à bandi carrière solo a coûté Fally Poupa. Carrière solo, je parle de carrière solo. Naza vraiment très précis. Oui, carrière solo. Ton héritier bandi carrière solo. À Longwe maison mère a bandi carrière solo. A coûté qui déjà Fally Poupa na carrière déjà en kende, en montée. Alors, jalousie, on dirait ça moi jalousie hein, de la part d'héritier Watanabe. C'est que les gens ne comprennent pas. Bazo lingaba ye banano. Et ça par rapport à Nini. Et le Kwango, moi biloba loba, moi ko ba finga, moi ba ko boya. C'est par rapport à yo prouver nga ko finga wana, prouver nga ko boya wana, prouver nga jalousie wana, ndena ko zoa ta ko. T'as prouvé, mais il y a des émissions qui passent. Moi, non, on n'est pas là pour dire un tel a dit. Tozo c'est basé na ba fait au Tozo monde par rapport à l'émission Bozo Leka. Oh Bozo ça. Émission auto sala ngona yo. Mais batu bakota la biso, eza batu mususu. Et photo meka ko pesi moi makambo peut-être auto loba. Il y a pas de jalousie. Héritier ko jalousie ndeko na Fally Poupa pour na problème nini pour ba wela nini et émission ngo nini o héritier leka a jalousa Fally a loba mabe pour na Fally a chrétien Fally ce que luki na palmarès ya émission héritier au mona ngote mais tant ou bat loba na combo héritier yo poso loba na combo la team watat. Moi je suis le directeur de la team et commercial de l'orchestre.
Donc voilà, je suis l'image d'héritier. Donc les leçons balobi ba kanga mutu héritier, représentant na ba kanganga. Vous comprenez? Et je sais ce que je dis. Héritier n'est pas complexé. Héritier n'a jamais été jaloux. Héritier n'a jamais été un envieur. Héritier a héritier. Pour comprendre héritier, pour ça n'a pas pendant 10 minutes. Donc, on a sans foutiste, bon, tonton on a évité. Non, l'obate. On a sans foutiste. Nazo l'obate pour na travailler kanaï. Parce que lobby kuna na ozala pe kaka na héritier. Vous comprenez? Donc, on loba o nga na monaka. On a travaillé na le roi Pelé, Moitié, Marie-Paul, papa Brittany Ozia. On a travaillé na papa Ange, na Bélange, na Archange, Nkumumanda chante. On a travaillé na le roi de la forêt. Père avec Exaucé na Gladi. Na je suis. Na ko travailler na Gogan moto na tembe père abe Héritiana ba Boukline. Na yebi bango. Donc na ko betelo li solo le roi Pelé, Moitianf, Marie-Paul, na ko betelo li solo ya Amanda chante, na ko betelo li solo le roi de la forêt, na ko betelo li solo ya héritier. Maintenant, c'est quoi les problèmes chez nous, les Congolais? Tu l'ingate moutumoko aya accéléré à l'écapé Raphaël. Pour yon nengozawa, ou bandi carrière na haute, ou kuti ser mami il est dans la carrière. Mais un jour, ce qui nous a simbi carrière na au bien, au ko l'écapé. Donc le problème c'est que héritier a un problème pour l'inga l'écaba. Oh, héritier a un problème, tu es en course. Tant où tu y es. Koki ko se mesurer te na par exemple café room to miel de son bazana wenge musique à maison mère héritier abandi carrière na yi abanda siko kutala ba o bazana orchestre batu concurrence andi nini wana il faut atala ba oyo ba liboso Fabrigas mama na succès na kin et Amado Yamanta amriage pour nani héritier ko sala à cause de la jaloux à Fabrigas. Depuis que Pomba et Penanzembo Renard. Non, mais avec Fali Poupa, la barre est trop haute. Trop haute par rapport à quoi? Mais attends, Tokos, déjà, la barre est trop haute. Avec Fali Poupa, il y a des trophées, il y a tout ce qu'il faut. Mais héritier aujourd'hui, il représente le Congo au Nigeria, la RDC aujourd'hui. Et tu as bien souligné que héritier a bandit carrière na ya kokuta batu. Ce n'est que normal. Héritier pa kokuta fait regola, champion d'Afrique, bon chanteur, Nika Boronina. Pourquoi pas jalousie? Et Zali Kaka ba intention ya batu. Fali Poupa, c'est les frères d'héritier. Si koso to zupe kombo frère congolais. Moninga mi bengi Mobutu bino musée. C'est seulement pareil. Si kona ebisayo, moni kombo ya musée. Tout nanga mutanda ko benga héritier musée. C'est le roi de la forêt. Comme ça, na maison mère. Et yemani skuka siko ton moninga mi pesi Mobutu ndé kombo anya bo ressusciter yango. Te loba yo mutu. Non, le pas gâté. Moi je parle de ce que les gens, c'est que la population ba o loba. Voilà, mais la population wana. La population, voilà. Okay. Cette population, bon to qui ko s'éterniser kana makambo te. Mais na loba boye motona tembe. Musée, mutabanda ko benga eza le roi de la forêt. Mutu tout. Wazala na kata wengi musique à maison mère. Moi na wengi musique à maison mère ya solo. Ayebi ki kombo aniza kombo ya nani ya héritier. Tu vois? Et biso tout ça la rabe émission. Nitinga dernièrement Fali Poupa autre chose des trophées. J'étais très content. Tu sais pourquoi? Je suis congolais. Donc na moni net. C'est là que moi texto. Tes textos, tu es un président. Ah, texto. Mais ça, un président, moi, félicitations. Non. Tu es na osala ngote. Texto na osala ngote, mais la télévision na osala ngo. Nika Boronina, a outé pe ko trophée. Na sala ki ngo ka na télévision pe. Au nom d'héritier Watanabe. Jour to kutanaki, ah, da dinde nini, bien prise. Ah, na monaki émission sala ki merci beaucoup. Ah, ça là inga bien. Vous comprenez? Jour peut te recouter na Mobutu et vous allez payer bien. Non,
transmettre un message nanga ya félicitations mutako za la jaloux ya muninga azati ne tozabo tozaba personnes humaines soko tali kuna bakulutu bavandi toi âge mon côté tozape bilongi mon côté mais toi biso tout ba congolais toi batu soko tali pe kuna oncle nanga ku toi vandi pembe nanga toi bilongi mon côté oncle Guiguin soko tali caméraman na biso na bande ko mususu baza bilongi mon côté mais on est tous congolais. On se comprendre. Pour te dire que na vie, na biso tukutikala kokokana te, na ba bien, na bozui, na mayele, na makambo. O azwaka ebele azalaka. O pa azwaka mukie azalaka. Mais biso na la team wata to linga to ebisaka nzambe, apesa biso ebele te, apesa biso be mukie te. Apesa o ekoki na biso et abakisi la biso ka sagesse à Salomon c'est tout. Alors voilà, on va chuter avec cette dernière question. Vas-y mola, motona tembe wana et on peut te susciter moi ba kanda. Beaucoup changer comme te na motona tembe wana. Ba kanda pa banani. Bande ko na biso ban étranger so ka motona tembe gar moi non meka biso. Moi non il y a au meka donc il ate mbatu tout me yete. Beaucoup changer ta comme te. Ce que so to lobby. So kanda. So to lobby motona tembe. Bozo bino bo défi ba. Nankoi. Moto na tembe nankoi. Ah, défi nankoi. Te nobi moto na tembe. Nankoi. Ya la tembe nankoi. Commune on mona ango te, manzaka nko ya mona ango te. Donc veut dire tembe na nyoso. Masasi minduki. Na répondre. Oui, vas-y papa. Moto na tembe. Nankoi. Naneza méchant. Moto na tembe. Eliki makasi. Moto na tembe. Na Mobutu CCC kokukungwendo wazabanga. Nani azala méchant. Tembe papa, pozo banga même pas na Mobutu wana. Bo changer kombo ko yaya. Mina wayebisa yo sikoyo. Motu tout na vie azala tembe. Posez une question pourquoi. Omoni nengo bimio beti bazanoti na yo. Olinga ki Théopola. Pe olinga te fi moko boya leka yo. Tembe za état d'esprit. Donc mutu o comprendre tembe te. Alors kota na mai. Donc yango mona batu bakenda ko simba bakisi, batu basala rabisala sala, batu akoma biloba loba na télévision. Quand on parle de tembe c'est un état d'esprit. Pour ngande na zaboui na olingana nga te ano 15 jours Raphaël alekanga ano donc na boyango kasi ça tembet il faut kakeleka oyebi Satan tango kotaka na nzoto ya mutu liboma lokotaki libanga po bamba Yesu ayaki na tembet vous comprenez Yesu pe kuna bande ko zela ye Yesu pe yena tembe na ye. Ce que tembe o est dominé, o tembe puissant. Neto héritier azanango. Ce qui tembe dominé, Yesu alobaki midi mo mabebo bima bokota na bangulu na maye wo. Donc na vie mutu na mutu aka na tembe. Na ye. Et na koloba pelo mususu poto chité. Na vie oyo. Ce qui ozo envier mutu. Oko progresser te na vie. Depuis to bande mission na fingi mutu. Na salel voilà te yo peut juger pour na sala na yo est-ce que na fingi mutu na lobeli mutu mabe mais ko mona ka na émission to sali batu mususu ba ondo finga batu mususu dadi bien parler à une très belle émission netinga na mona na nga pasi ta ma douceur zolo lokola pompe d'injection toni tu vois donc mais to fingi na bisoté la vie a été toujours comme ça. Netinga namona makambo na koma nanga banaliser makambo tu namona nanga inutile ya Olanda batu alobaki balobaki idéologie na biso eza tembe. Vous comprenez? Des makambo wana. Tembe nde makambo yango nazo ibisa OK non? Ils ont ba combattante, ils ont battu auto beta tout ça là na bango même boulot. Ba yebi ki muto so ga ke États-Unis biso tout sambo. Il faut to beta ba mekato. Muto so ga beta Olympia Nzambe. Yo quand en Afrique du Sud toi na batute, toi na batu na ba master na ba je reste miezi. Na pêche mbote. Toi na ba d'idée chombo kutu mutalinga ki a organiser makambo. Pire. Ba kokité. Voilà, kokité. Pire. On se comprend. Donc,
batin de l'Arabie sope ba texto to so la rappel na bande comme sous ba fan mususu ozo kama ba lo ba ke dadi awa batu boye ba bengaki po ba meka ko stimuler batu ba bimalibanda olobi l'Afrique du Sud batu bazo beta mais comme il pour na moto na tembe ba coup de fil à beta te pour ba yebi que ceux qui a betika ka ba si ba image à orchestre monsieur Golo. Alors, programme et Salibanding parce qu'on va terminer par là, programme rep. Déjà, par rapport à ma répétition, est-ce que ma production na Kinizali, ma voyage peut-être en dehors Afrique du Sud, tu as vu qu'il y a beaucoup de nabino par-ci par-là. Est-ce que Zali va voyage ma tournée africaine, Zali et puis voilà quoi, moi un mot de la fin. Oui, donc à l'instant, quand il y a Charlie Mobutu on a mort, jamais tout répété. Jamais tout répété. Charlie Azam Moko, il y a ma frère Nabiso. Obi, okoza la sœur nanga. Mais tout le monde a obimi au kesa makambuna ozongi. Mais ba o ya musala bokuta naga tout le temps bodamaka ensemble, bosala makambutu ensemble bokabona ka peut-être ba era olala. Obi affection na so bobeti 10 ans ensemble. Ndingi salaka. Donc voilà Mobutu, il est plus qu'un frère, plus qu'un ami donc on a habité donc à comment moitié na biso tokunda Charlie Mobutu et ba programme yobima ngai déjà si pas les 20 les 22 donc na mataka na aéroport ya Njiliawa nazo kende Durba na ki Durba pour na kende visiter ba place autour beta makambutu et les 25 tozonga na producteur awa pour ya ko signer contrat na moto na tembe na CG na biso Charlie Rubenga voilà et pour les 24 dans les 25 Mandouleza et puis programme sous pays ali États-Unis ndi wana to kenda vraiment pour 2 mois to beta na ba yambalo bokende turo to kende moni turo kanga malobo na biso lelo so yoki ki voyage to kende so yoki ki concert ozo nini ya mukanda ya okebeta concert tourisme te yango na ebisio so yoki ki so yoki ki ndule yeba ngoka ki to beta so yoki ki voyage yeba ki to kende na poche qui zengi bakoti sa poche nini loboko une fois au cotisho yibi pour la deuxième fois keba wakanga déjà te comprendre ma stratégie tout akamoto et puis orchestre na biso za orchestre asika mais a kolinoki a comme isko ko beta bayaya orchestre na wana quoi comme beta orchestre wana isko bayaya ba comme sangana te orchestre yo za mwana mukevu to boma ma comme bakoki ko boma orchestre ngote orchestre siko yo yibi makamoni ni osala. Alors moi ba remerciement tarabi ba mutabatu na pesi mbote na Bela Dinganga ici kazaya yebi na London na Grande-Bretagne donc Bela Dinganga ba mbote ya trop na pesi mbote na Sheda Tambwe les drapeaux de l'Autriche mama social ya lingara te batu ba pula mama social Tambwe ya ba Sheda na pesi lisusu mbote na la première dame de Paris Angela Mbenza mère ba Beni mère ba Belleville azuta la biso na moment oyo na pesi mbote lisusu na ma belle sœur Niki Konde ya baniki esika oza mama ya Eritiana ba mbote ya trop na pesi lisusu mbote na Fabrice Tanzambi ya ba Fabrice wana frère na ngaza na kata Toulouse na pesi siko mbote na mon papa Christian Vemba le cœur de maman Chantal Vemba na Suisse ya Jorgi Samba yonde procureur te yonde procureur et Autriche ba mbote ya trop grand frère esika oza en tout cas tout balingara dadi moula Freddy que je dis Gaëta Makolo tout les nana Charlie Mobutu ensemble Gaëta Makolo toujours les ensemble viennent en Chama Sunda vieux Chama tous les la Charlie Mobutu ensemble et bananios où il y a Paris donc lobby tout là qui n'a veillé mortuel il y a Charlie Mobutu au niveau à Paris et tellement Moussala et Benga qui déjà contré Sinyamaki fallait héritier représenter Afrique lelo na RDC lelo na Nigeria à qui pour notre trophée et le lundi l'artiste sera ici à Kinshasa avec nous et après total il va programme il y a 2 indingi comme ça la seule cas Tokundi Charlie je prends mon avion pour Durba.
Alors merci beaucoup hein Dadi Moula na repesa biso na rosolo la patrie solo li kitoko et bandeko balandi biso bazui éclaircissement ba réponse na ba préoccupation la bango. En tout cas bandeko balandi à Vision Plus TV, un grand merci à vous. Na pesi bongo merci disusu na bela dinganga la patro na ba biyonde makambo na katia ba Londres ba bisu belé quoi. Maman Bella le bana ekoli na nga wana ba parfum. Bah Jean-Paul Gaultier n'a pas la tindango déjà. Bon, non sous la canne à raf tout il va dire tout ça. Donc voilà. Voilà, un grand merci à toi Dakabonzo, ma grande sœur propre. Un grand merci à toi Aurélie Makengo. Hein, Babi Yonde Kaka, ma grande sœur la brésilienne. Dans les lois, il y a trop Amos Makengo, le garçon bio. Hein, Yonde Djika Solo. En tout cas, bah, merci Nayo Roland Dounia, interfédéral Christian Dounia Kilanga. Talara yo Fofo Kondi mon président hein yo penda pena mokondi ba grand merci Nabino dit Tamboé ba bisou Nabino yango wana mon chief maman Titi la source maman dirigeante Elisa Pedro Munoko Bank ba bisou Nabino yango wana maman Abbé maman Mimi maman Nancy maman Fifi bino nyonso ba maman ya Cora ya Londres ba bisou Nabino yango wana de la part de Dodi le coordonnateur. Un grand merci à Guy Semaka, la belle homme, baby beauté naturelle, toujours. Merci à na salon Bercy à Londres et pas à Jackson Mangala Biyonde penam aussi Masola beauté. Ba bisous no yango wana tantine Carole na Suède. Ba gros bisous de la part de Dodi en tout cas. Mimawetu, un gros bisou à toi de la part de Dodi et de moi-même, hein, en tout cas à Raphaël Walukunka. Big. Ah, yo à ce niveau cordon il faut te au niveau sous voilà quoi. En tout cas, on vous remercie vraiment pour la fidélité na bien na Vision Plus TV. Donc, vous tenez mbala sima pour na masolo quand de tomber ça na bêta. Bye bye.